Bonjour, bonsoir la famille, bana mama, bonjour, bisika nyonso bozwa misa de pa nyonso bokozwa vidéo na biso, en tout cas la famille, to like, to s'abonner, to aimer, to partager, pe kosala biso bien, abonner à Noëlla TV, balanja Noëlla TV partout dans le monde. En tout cas, bana mama, boyebi kaka ndenge ezali na mboka na biso, en tout cas mboka na biso, ezo bela, eza na malade, en tout cas la famille, to pesa ta 1 minute ya silence pona bandeko na biso o bazoko bungisa bomoi na bango bao bazoko boma bazoko kota na kati ya bazamba pour instant na moment o na temps oyo ozali na ngai na yo biso tozali peut-être banda tongo to luke eloko kolia to lie to meli ata mai me bandeko na biso na este kuna en tout cas na west kuna ba mususu ba meli mai wana te bale ate eloko te bandeko. En tout cas, to rester même 1 minute kaka ya silence et kosala biso bien pour na honneur ya bandeko na biso na ba oba uti ko boma. En tout cas, o ezalaki volonté na bango te balobi ke mutu ko kufa na ye normal akokisa ta 100 ta 120 ans mais biso na Congo e komaka e koma nango net ba bomaka ngungi donc ezoko kipe susute. En tout cas bazoko boma net mwana oya abimi na hôpital kaka lelo bazui ba bambie na nzete ba bomi ye na banguna na biso boyebi kaka parce que kotanga kombo na bango mingi pe elekani eza on dirait to sala bango ba publicité pété mais to ko dénoncer bango ata bazo pesa biso mokongo mais un jour ceux qui tozo ko dénoncer bango moko bakozonga sima to rester 1 minute ya silence bandeko. En tout cas, bana mama c'est Noëlla TV na zongi susu yo kuna ozotala ngai yepe kuna yo kolanda vidéo na biso s'il vous plaît yo peut rester même 1 minute et kosala biso bien bandeko bana mama ba congolais na ba congolaises et kosala bien bandeko analyse na biso ezali pona Karine Mokonzi tozo comprendre te na kopesa kaka balobi ke lisese moko balobi ke kutu nzambe ye moko alingaka nkembo alingaka bakumisa ye kokumisa nzambe ezalaka ndenge nini to yembela ye to kumisa ye to betela ye milolo to yembela ye banzembo ya kitoko wana intérêt ya nzambe pona biso lokumu na ye pe pona biso ebongo biso bato oyakeli pourquoi pas to linga nkembo te to linga te bato bakumisa biso pete biso pe to linga kango parce que ye moko motakeli biso pe alingaka nkembo wana bandeko nazoloba bongo pona ndeko na biso Karine Mokonzi mwana mwasi oyo aza na Afrique du Sud na yebi kombo ne pete na kotanga pe kombo ne pete pona pese gaz te na fula ye pete ponga pe na fula nanga pe bato te biso tozalaka bato ya banalise to fingaka te to kritikaka te mais tosalaka kaka ba analyse na biso to yoki ndenge azokoloba kuna na basimbwa na ye o bayaka koloba bazwa kofinga ngai na ko répondre bango te nga na kolanda kaka cible na bango mokonzi na bango mami na bango wana Karine Mokonzi donc ya azoloba ke soki bafingi ye ya fingi Karine Mokonzi oui c'est bien parce que ozokima ye te sikoyo nzambe ye moko alingi nkembo Karine pe alingi nkembo aza kutu na bato bakumisaka mibale misato ebongo yo oza na bango combien pona komona ke aza star moninga Karine aza wana soki alobi ke aleli nzala boye bopesa nga boye bakopesa ye nalingi na bosombela nga ndako boye bakosombela Karine baza pe capable bachinois wana ozokomona baza capable kosombela Karine ndako mais yo moto akoki kosala yo epai na yo aza te yo oza congolaise Karine aza congolaise mais yeba ke mutu na mutu azalaka na étoile na ye donc Karine étoile na ye c'est que alingana mingi bato balingaka ye mingi ya koleka yango ozomona ke azalaka na ba fanatique ebele kaka neti kaka babino ba outi kaka na nulle part oyebani kofinga Karine na rien nyonso wana ezali kaka jalousie parce que abali mobali oyo bozomona ke aza na mbongo azomona na bibende. Pourquoi il faut abalaka na Karine, il faut akendaka na Karine? Maman, totika complexe, eza bien te. Yo zala kimia,
soit disant olobi ki oza marié oza pena mobali mais fanda kimia mama ya libala mwasi ya libala afandaka calme fanda calme no silama ozoya kosala guerre sikoyo na mutu oyo kutu aleki yo ozoya kosala na ye guerre akoya pete Karine akoya na ye te parce que oza niveau na ye te ba niveau ya bato oyo otangi na kati ya YouTube otangi bakombo songolo mpakala otangi nga pe na kotanga ngo te po yo moko moto fuli bango moto tangi bango me nga na kotanga ngo te yo moko oyebi bango nyonso bakendaka na makola Karine Mokonzi donc bango nyonso batalela Karine Mokonzi pe babangaka ye yo omonaka te Karine Mokonzi akendaka ye moko boye na bango face à face atanga bakombo na bango boye siko yo oketanga kombo na bango yo moko pourquoi oyaka nde yo moko koya na bakombo ya batu te po bato ya batu wana pe kutu basali eloko te pe bango bato batindi yo te ke oya kotanga kombo ya Karine après obanda kotanga mutu songolo mutu pakala na YouTube aleki yo asali boy yaka nde yo moko yaka nde koluka guerre yo moko na ba chinois ngo yako luka guerre yo moko na ba Karine Mokonzi ba chinois ngo pe bafingaka na bango te baza bato baboma te ba chinois basalaka nde ba analyse ba lobby place eza malamu ba corriger yo place eza mabepe ba corriger yo ezala nde bongo koloba eza te koya ko bana kofinga non wana moto akoyoka te yaka pesa ba argument na yo loba posa na yo donc posa na yo so totali bien ezali ke il fallait que boss Dimi Bilao il fallait pas akende na Karine Mokonzi il fallait abala yo ou bien zoyo comme makangu na ye du fait que atiki yo na Afrique du Sud omoni elekeli yo ndenge nini akokele na Karine na mwana mwasi oyo o réseaux sociaux nyonso batelemelaka ye me ye aganyaka kaka comment fait-il ye akokende susu kaka na ye akende kokumisa ye kuna boss pona nini atiki biso na Djibour na Afrique du Sud akezwa mwana ya Belgique pourquoi c'est ça so totali posa na yo eza yango wana te mama na oyebiso boye bolingo elandaka ekipaka frontière te donc Dimi Bila du fait que atali mabe ya Karine atali malamu ya Karine wana ayeti na Belgique alandi frontière te ke ifuna zoraka na Djobour ifuna zoraka mwasi na Djobour non alobi non ngai mwasi kaka nani Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube mama ya Arieta Belao okito mata boss Dimi Belao ekolungwa na monoko te ekotika la bongo yo soki omoni bongo ozwi poison omeli okufi kaka po yoka susu te soki okufa te mama okozalaka wana kombo ya Karine na boss Dimi Belao ekozalaka wana parce que toyebi te ki motema mabe yango bosalaka kaka na pamba boye pona nini bato balingani na bolingo na bango yo olobi na ba chinois pe bino bozwaka noki déjà bopesi déjà kombo Karine Dimi Belao déjà mama na bolingo basala nango jete bolingo basala nango jete mama Karine Mokonzi encore soka lingi mama etina mikwa siko wana epesa bino pasi tension et mata tension c'est bon ma chérie yo lobi ke okotika Karine te soki atiki Dimi Belao te donc akobala ye pete ozalaki kuna ebongo soki basi babala deja na kuzu po alobaki ete libala ya tour oyo akolakisa ngo kaka après akolakisa te a life ndenge bazo kopesa masanga ndenge bamonaki ya liboso ya ma fils mais ya tour oyo eza soso ya bongo te bokoya komona kaka deja asalaki deja civil asali déjà mariage religieuse donc boyo komona na suka pona kolakisa bato neti bino boza vraiment na tina komona mariage wana a life te donc yo fo mona ngo kaka déjà esi eleki indifféré donc mona ngo déjà esi eleki après bayo kotiela bino kotia parce que ki monte mabe ya niveau ya congolais oyo bozalaka nango ozo kotangela ye na ba janvier ezalaki tana ye passé ezalaki vi na ye oyo elekaka avant akoma Karine lelo akoma mama ya Arieta mama ya star Arieta ezalaki vi na ye akala comme yo poza na vi na yo passé osalaki avant bakoko kozala te eloko moke okosala boye bazongisi yo na passé na yo eloko mosusu okosala boye bazongisi yo na passé na yo non
soki abimaki na janvier mpe aza moto azopema non aza moto aza mobali elekaka yo so ozomona janvier aza danger aza boye yo kende korécupere ye atiki moto na moto azalaka na pase na ye mama en tout cas totikaki motema mabe olobi bien ke soki Karine atiki Jimmy Belau te na Jobour kuna na Afrique du Sud bokotelema totala bino place bokotelema bosala ta marche ekosala bien soki kolobaka na monoko boye Karine asi alongi bino des gens asi azwi bino déjà Jimmy Belau azwi bino yango nyonso na motema pasi wana ezosala bino parce que na bambongo oyo bozokomona na bachenete Karine azokolata azokochange boye yango ezosala bino motema pasi mama moto na moto aza na chance na ye aza na ngonga na ye oya kozwa o mapamboli na ye ekokita oyo eza mapamboli ya Karine mwana bato asala nini alela mingi asufra mingi Karine akolinga seka boye bino bobimelaka bokutaka wapi ata bobimi bolobi Karine aza pe kaka wana ngwi na boss Jimmy Belau na ye aza pe kaka wana de fait que mobali ye moko alingi ye ata bino bolobi bino bokiti ye akozala kaka wana bandeko ko changer te inutile kofinga na yebi te bato ba yo kofinga eza banani mais ba biso ba auto sala canalise to sala canalise na biso normal po mwana moke aluka kotala mokolo atala to finga kate yo bato ba china ba finga ka yo kote nini Karine ye moko afinga kana Yesu te soka afinga ka ezalaka kala ye muta komi mwasi ya boss akende ko finga akofinga te tozo komata kaka escalier te komata to si to komi yo ascenseur o mata ki avant o komi na yo o kena lukuta na yo o panzi na yo me ozwi eloko te me biso na escalier to komi pona ko lakisa ke Jimmy Belau atambola na basi ya par-ci par-là yo moko lobi ezalaki na basi ya kitoko mosoko okoya ko bimisa ngo oya mama bimisa pona ko lakisa ke bakokaki na ye te na Jimmy Belau bakokaki te mais aye komona place caractère na ye ekokani aye komona muto azo mériter makambu tout pona Jimmy Belau ezani de Karine Mokonzi la baronne mama ya YouTube alors to kanka minoko en tout cas o sangisi bato nyonso YouTube otangi boyo tangi songolo otangi mpakala mutu boye mama ça sert à rien ko tanga ka bakombo ya bato ebele eza nango bien te mutu na mutu asala ka ba émission na ye na ndenge na ye yo pe osala ka na ndenge na yo siko so tanga wana po ba ya ba au secours na yo ou bien yo moko oluki problème obundisi bunda yo moko ou bien ozokende koluka bato wana ozotanga bakombo po baya susu bango nyonso bayaka wana Karine Mokonzi alongola bango na nzela na ye chu balungwaka na nzela bandeko ay boy comment ozokosa boy na koloba na Kikongo na kata video na nga naza na droit pe koloba Kikongo parce que eza monoko na nga tokozela yo komo lobi kokoya oya kobimisa basi oyo ya Jimmy Belau abimaka na bango baleki Karine to boyi te baleka Karine bato andimaka na ye aza mabe makole koma ebaloka na kote andimaka munoko solo andimaka nyonso andimaka na ye mais boss Jimmy Belau atiki ba oyo nyonso bangalaka neti sanza atiki basi oyo nyonso ya kitoko baleka Karine alobinga kaka mwasi nani Karine où est le mal où est le valise exact cela veut dire Karine Mokonzi aleki bango tout parce que balobi mobali azwaka mwasi te pona kitoko kati ya mwasi donc na kati ya Karine seke akuti eloko moko oyo etire ye oyo esali ye posa ya mwasi akuti na Karine asalaka kindumba te akuti na Karine mwasi ya ndaku oyo abongisaka ndaku akuti pa ya Karine yango asani ni akangami mama na Afrique du Sud bokolemba bokoloba Belgique pe ekangi Jimmy Belau kati donc akobima te papa arrêta akobima te arrêta pe makasi na papa na yebo kita bon mata lolenge bozoko mona la star na biso arrêta Belau na Belau bozwa kaka singa bokanga na kingo bomikufa kaka sino te arrêta pe aza wana papa eza bolingo balobi ke soko lingi soso na bamaki na ye zwa ye pe zwa na bamaki na soso donc
dimi belao ndenga ye na Karine akuti na barieta azui na barieta adopté na barieta donc kombe komi areta belao donc Karine mokonzi akomi mokonzi sili ekomi Karine Jimmy belao donc yo ndenge oza kuna kokufa na te soko lingo kufa zwa kaka singa zwa kaka poison mela okufa makambo sila d'accord ok yo lobi kokozela mboka revino po aya kotia banani ba émission baya kolobela bakofinga yo pe bakolobela yo pe Tony ya bato mobali kutu ayaki kutu alobi na ye alobi eloko mabe te me yo deja ozwi panique bongo soki mboka ye tia makasi pe. En tout cas la famille c'est Noela TV nazokoma na suka nyonso bokozwa video na biso la famille ka ndenge ezalaka kaka po partager to s'abonner to liker ekosala biso de makasi la famille nazotika bino en tout cas ba soirée ya malamu nzambe abatela biso pe abomba biso mais to bosana te pona ko dénoncer pona mboka na biso boyebi mboka na biso ezobela makasi mama Kongo liputa ezokweya to luka te liputa mama Kongo ekweya na se to sala ndenge Yesu azalaki na croix elamba o batia kaka Yesu soki ekweyaki bandeko mbele toza motakala ezaka neti Kongo na biso liputa elingi ekweya bandeko bolinga liputa ekweya na mboka na biso tokende wapi tokosuka wapi tokamaka na Europa wa soki balobi ke babenga na biso tokende wapi bandeko to dénoncer to telemela mboka na biso to loba to lela na ba o bazokolela bandeko na biso en tout cas ekosala bien. Merci la famille en tout cas nazotika bino au revoir.